texte wa loba ke za lokuta makama bela loba eza lokuta te za ya solo soko po nini a lobango bazwa mbamo bazwa bakangai eza ba jeune bango ba libérer d'abord tozo banga nanu omona congolais azo banga trop pour s'imposer parce que na vie pour réussir il faut se sacrifier ou bakangi peso bakangi basambi sarate mais o to sala futa mara muto atika se quoi loi ezati asali nini parce que à lobby à soloti anano serré retrouver na kacho yakuta ya catholique apamba bato wala ti église ba betu to bagazi na nzela bongo siko oyo ndeko mutu mo individu bega na individu non mama to tika ba black wana marche na Congo ezalati Masolo Yakine avec Rebecca Bilendo Pukuta la Sarvadi. Nef Sarabino toujours beau s'abonner à Info 16 parce que ils ont votre chaîne de référence et même la Rabino ba information et belé. Peut-être vous allez vous étonner en disant que Rebecca matate banda qui a wa tomoni bande ko batamboli de ko Eliezer ti le suite et banité. C'est vrai, suite et banité mais biso tellement tozaka mingi proche ya terrain, proche ya bande ko na biso awa. Toko me campé ko expliquer bien certaines choses à la fin mais plus le quoi toza kabato à terrain to tambolaka toza wana gambela rompa gambela toko kutana bande kwa bango balobi Rebecca la so micro to mekana nous peut koloba parce que les cambo Eliezer yande ko Eliezer est commis sérieux population biso to yo kakaye toza informé na maramnaye mais au moment où ndeko Eliezer aza na makala wana biso sa biso bien mais au moins to lingi to lo bata un mot par rapport à arrestation naye. Et voilà, tu y a tout kutana bande ko bazaka na kwa ba me campé ko pese so ba point de vue na bango to ebité bango bakoloba nini bandande ko na biso bakangai ezaki likambo mukie to yo kinde ko sali 2 jours après à Koti Makala et tout jusque là ba association ebele les autres tambo la pona ko réclamer libération de Eliezer mais jusque là suite epesa mina nouté tous appel population ya kwa alobi nini. Bonjour papa. Ah bonjour maman. Voilà, tu es que Lukayo a wanakwa mekana n'kopesa biso point de vue na yo ebi lisolo ya ndeko Eliezer. Oui, na ebi ndeko Eliezer bien na landaka pe mingi na émission na. Voilà, awa ndeko Eliezer akanga maki ya mikolo déjà leki ebele et moi ba jour leki déjà moi mingi mais jusque là ba association ebele mais qui un peu côté les association ba journaliste et télémaki et Lukaba mais un peu ko libérer ndeko Eliezer mais jusque là ezo sala matin ebite yo za population oza muto bénéficier kana ba information ya ba émission na e okolo bani pour la libération na bon pour ndeko Eliezer ndena yo ka ba kanga ke salenga pasi makasi ça n'a pas passé. Là, on a regretté le gouvernement parce que Azamutu, jamais bako kangem balama bako tient en prison pour y avoir journaliste. Tant que lobby li kamusa que ça solo, il faut pas l'amener la yango. Bazak mbama kote bakangem balama bako tient en prison makala, eza propriété makasi. Siko yo lobby nini pona yango, lobby que atika la situation wana to ba bimisaye parce que ça droit ya journaliste. Azana droit na il faut abima atika la kuna poani lo koni asali. A lobby lo eza vérité za lokutate. Babiloko nso la ndeba babiloko nyoso lobi za na be bref siko bato basalaki o balobaki ba makambo wana bandeko ya mutu wana bazali fonde ko lezaka bima akotika la kuna pona problème nini ba jeune nyoso bazo sala wana to yebi yango batika ba jeune ba misande ko lezaka sala musala na ye afinga ka mutu te asala ke mission moko za normal soko sali mabe akolobela yo taka za journaliste mais ko kanga ko tena prison balama bongo za normal te faut ba bimisaye. Na bandeko yo ba le respectaka vraiment ezali 4e pouvoir parce que laisse-moi vous dire que presse un média est à 4e pouvoir jusque là la mboka na biso to mona ka ba journaliste bato ba panzaka sango bazaka respecter te nebite soki bino pe population erboyo ka maramba bongo komeli journaliste moko na nebite soki ezala bino ndeni et ça la biso passe makasi po biso to taye la kande bango biso nde totaye la kande ba journaliste ba pesa biso be formation tant to vai na ndaku to koyebe loko boeleka pona ba journaliste soki bango bazate soki bino bozate moyen biso to yo ka be formation na ndaku ezate il faut biso moko po biso to pesa bino respect makasi po bino nde bo memela biso sango bo panzi yango to yo ki biso pe to tambusi il faut biso to pesa bino respect il faut ba continuer ba respecter bino pour vous apprendre bo panzaka sango eza to kwa na bino soki likambo il faut loba ozana droit na il faut loba po eza musala na yo o tangela yango wana il faut loba yango. Siko lobi nini awa tozio penza papa na otiki musala na yo mais on dit loba pour la situation de Eliezer ko loba nini pour la ba kondio yo bazo dossier wana iza maboko na bango et tout bazo traiter basala nini en fait basala nini bon na sengi na ba konso bazana ba dossier wana
ba libérer ndeko Eliezer il faut abima aza ma libérer parce que makambo lobby eza lokuta te eza ya solo ba jeunyo so ba olinga ba sala wana batika ba libérer ndeko Eliezer asala musane ndenge ezalaka apesa biso formation ya bien ndenge ezalaka aza bazana droit ya kokanga bien sûr mais na niveau na bango ba memeli été ba memeli on na ndenge moko ya mabe ba memeli na ndenge moko ya mabe bakangi mutumba moko bumba moko prison ezalaka te aza mutu aza na compagnie mobimba futaka batu na talaki na décembre afutaki batu na eba biloko batindele convocation aya sambi so wa kozana na réseau ba PC wa kozana ni ba condamné ka bongo mais jamais ba kozema ba tina prison ka seke oya lobaki eza lokuta aza journaliste wa lobaki eza lokuta makamebela loba eza lokuta te eza ya solo soko po nini alobango bazwa mbamo bazwa bakangai eza ba jeune bango ba libérer. Ok, merci beaucoup papa. Na Rosa papa, te repousse à la mouké. Na Rosa papa, n'habitez ndeko mbote d'abord. Mbote maman journaliste. Je crois que bandeko belé bazo landa yo déjà depuis le monde entier. Bazana Cap Town na moni, papa Chimina Kajikai babi motema ya mignonne kalanda. Nabi ke ozo landa biso na Cap Town. Mbote belé na yo. Azan besoin yé ba suite ya ndeko Eliezer yo congolais. Ozan mboka na au Congo. Pas yo juif famille à presse par rapport à la situation de Eliezer. On a invité yo population bénéficiaire de l'information naé. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Oui, merci beaucoup madame. Tous a vraiment très choqué. Ya komona makambo ezolega surtout na mboka na biso kotala likambo ndeko Eliezer malgré azana famille mais biso pe tozo participer na famille naé parce que tozo bénéficier pe moi mingi asala na émission naé parce que tolandaye souvent pe na Molière na papa Molière to ka façon asala musana naé correctement mais ce gouvernement bazo mona kawana bazo komi ba compliqué ngo bien basa makambo na ndenge na bango batika makambo eza sur le terrain bazo bagamususu bakoti yango eza bien te donc tozo le bela bato dans le sens que non mutona za responsable azana bato zo diriger pays une fois bozo bloquer mutona c'est-à-dire bo bloquer bato mususu baza simanaye donc il faut ba revoir kawana izo sala biso passe toza pe simana bango pona soutenir dans le sens que non ba libérer mutona za la vraiment libre c'est un peu ça mais dossier na jusque là izo sala boui. Deux fois, jour il fallait samba, bateau, fundaki, baïete, tout et tout. Quand on voit tout ça, Congolais, yoko lo banini, eza nini en fait, eza génie wana. Oui, eza baje moko na wolo bango baje mo wa salite bazo salwana, mais na usenga pe na ba Congolais bazala tellement éveillé. Parce qu'ils ont makamoko izo salema parce que biso pe tozo mitiga. Mais une fois tozo s'imposer, tozo pe ça peut moi quelque chose ou bien tozo contribuer pe na moi force na biso. Au moins que bango pe ba changer. Donc ils ont makamoko izo lega. So que bazo sa ba joine za bien té. Batika makamba so na ba libérer ndeko Basile, bachaka na ina ndeko Eliezer plutôt. Bachaka na ina mesa ba trouver solution batika que non o azate botika bozela boyete makambo na to linga ngote. Bazala vraiment honnête et uzala un peu bien. Est-ce que analyse yo sala que étant que Congolais, est-ce que biso na biso ba Congolais to lingala ka penza? Non, penza nazomo na ngo bolingo ezate. Et l'on y sala que to lingala te biso ba Congolais. Tout d'abord tozo banga nan. Omona Congolais azo banga trop. Pour s'imposer parce qu'il a vie pour réussir il faut se sacrifier. Une fois tozo ki manana magamususu monika mutayilo boyo bang a intimido boyo bang bango seconde bazo matériel alors que non nous sommes dans un pays démocrate où tout le monde donc a la possibilité de s'exprimer ndinga lingi alors mutunyo soza na droit ya oloba na voix normale alors batika babilo wana Congolais azala éveillé afongola misu batika distraction balala te mutwana zande gona biso to lingaye to soutenir ye ba libérer parce que azo sape musala makasi na mboko mama journaliste na websaka gouvernement bacha makambo no sérieux batika biloba loba ou bien batika ko intimider ou bien ba créer sous forme de dictature et ça bien te toza biso pe ba to diriger pe mboko na dans les temps à venir alors mieux ba conduire biso na nzela bien so bazo continuer bongo bazo boma mboka batika biloko wana. OK, merci beaucoup Ndeko, merci et bonne journée à toi. Na papa na bicha, c'est vrai que maintenant mutaza pe na point de vue na parce que situation Ndeko Eliezer eza situation oyo e ko toucher biso nyonso e toucher biso famille après ça toucher pe bandeko balandaka ba bénéficiaire ya ba information Ndeko Eliezer. Yango to souhaita ki penda to kitana point oyo un Pierrot Malanda donc ba lobi mokonza ba terroriste mama boinde senga mo yepe o bengi pe o contribuer pe ça la penza bien. Mais n'habite papa na ngai ya wa mbote maman. Yo koloba nini par rapport à la situation en Ndeko Eliezer? Il lo banga za maboy. Pena mituni Kongola sala nini?
Congolais masala nini, Congolais bomana ni, Congolais pe maté. Congolais pe maté, Congolais bomana ni vraiment on sera vous bakangi. Vous bakangi, peso bakangi basambi sarate. Basambi sarate mais auto sala ke futa marara. Muto atika se ko ate. Makala pe sema pour la mutu. So ke makala tata CP pe okenda okaka. Na lobi ka wana maman. Mais oyebi que karando mituni question Congolais salani ni Congolais salani mais oyebi que Congolais de fois azape victime ya ba marambo belé. Congolais d'abord o azam libanda mboka Congolais za biso na na moto lingana raté. Na ebité na tuna ki mutu no papa moko wa na ebité encore ça peut point de vue na elo ni sala ke biso na ba Congolais to mi boma na kana biso na biso. Ezaboy ceux qui baponi au Congolais muninga ba tio place moko boy. Yo po ozata souci ya muninga no tiki place libulu wana yo ke ko zo mbeli oyi bazala rabu photo boma bango c'est-à-dire biso to milinganité be filtre ba koma ko comprendre biso na mbongo parce que o a souffrir muninga na zaka Congolais so ba ki ande ko ne Congolais ba ki mais abi ke ba benga e déjà comment da côté muso ba France souffrir Congolais on a tout na Congolais pe maté point nini Congolais san ba faki zongo bango wana bazaba o spirituel kaka c'est-à-dire bon bato belé so ki place ba kendana ba sambisa bango pe ya bien te ba faki zongo ba samala ba makila la banzoto to mona na ba télé so ya Congolais sani Congolais pe maté je koko pe kuna zo sa vena biso to an vena nga mabele kingodi o mangwa kingabwa vraiment bien sina ka savubu wa vena biso ma vena biso asanza mabe o makila wa bikoso ti lelo suite ya so to meki o marché na kingabwa bo point chaud na yinda ne mabe police à toutes les façons. Si vous êtes Laurent de Eliezer, bako retenir pendant très longtemps en prison té. Soit bao ba fundi ba mona na ba samba ba katali kambo. Si vous ceux qui ba kangié pendant un grand temps. Population cause à l'informer ndenge ni. Je ba bimise ou te lekelo ou fort. Je ba bimise lekelo ou fort passer ba mon ba pese punition. Ba on la ba honte. Ba pese punition. Ba pese punition ba bimise verser le roté biso moni ka verser musane sala. Atanga bengi venanga. Bon ba CCTV ba bengi mutu moko filmer maman mo akufaki quelque part. Aya lobby molé de la kin makambusha qui joue. Likamuse salami ba bengi presse foya na ngo bino wa presse fo boya ne bo tamwa dossier ne boye presse bo biso to lo ba bo fa kanga bino. To éviter so ba kanga bino yo pesa biso mo micro to mega mo partager moi so ba kanga bino to éviter mais biso bika Congolais sala nini apé maté Congolais pe maté. Okay, merci beaucoup papa n'invité na repousse nawa avec petit match na rosape bande comme sous bazawa papa bonjour. Ouais bon bonjour maman. Yo kolo banini papa pona likambo ezo toucher Congolais awa ndeko lobi Congolais pe maté Congolais ko kanga nyonso ko bete nyonso ko bomer nyonso Congolais sala nini na bito kolo bani pona kande Eliezer. Nama or la loi na mboko yo ezate loi ezate asali nini parce que à lobby à soloti anano serré retrouver na cacho un sert à rien a wana mboka oyo ennemi ya Congo ezaka congolais un sert à rien ezango inutile na ebité siko ennemi ya Congo azaka congolais. Yo Congolais ozole la pona ndekono Congolais bakangi babimisa ye le plus vite possible to ndenge nini bangonde sous aussi ya loi ya koko ongo ezali epana baba ango na façon ezokumbelana eza vraiment hors la loi ezati. OK, merci beaucoup papa. OK. Voilà, on habite dans cause papa na biso awa. Papa bonjour. Oui, bonjour. On habite que Zaki informé par rapport à la situation de Eliezer. Oui. On habite point de vue nayo qui noir congolais par rapport à l'arrestation naye ndenge babwaki na makala zo respirer mulunge atiki population moyen population azali informer na bamaramsu ezate pour le moment na compte ya émission naye to komi wapi. N'habite sokolo bandi. Mama lo alboso na ko soulever kaka na koloba Congo na biso elingi vérité te. Soki muta ebiga ba biso vérité c'est que manquer ou bien soit au sali mabe. Vraiment ça so passi ko ka mutu journaliste munene ko ndeko laisser bakangi ça fait mal. Na likamoko boyo eza ba preuve mo eza valable ezo mona na misu. Vraiment bato bazo sala makambo wana yemo conscience ne fait ça là. Au sali likambo boyo muta lobeli vérité. Journaliste ali likambo fa bimisa likambo ya vérité bimisango. Ya lokuta fo allo bango peza lokuta mais allo bi vérité atana ba preuve naye batu ba yeli lelo bozo tindela makala siko biso to landa ba info malamu pa naye to landa siko pa nani parce que allo ba vérité
Alors la vérité on faut casser hein ndenge na mukili na kati ya RDC na ko ba mukili te pona RDC awa vraiment tout le monde vivre na kimutema mabe comme wa kindoki yango wana sikoyo ndeko alobi vérité na ye bosi boke tika na prison vraiment basala tout baluka babimisa ye babimisa vraiment ce qui est-ce que population peut koki ko se sensibiliser te awa net dans coin bo raisonner pe bo salimo mulongo bo kepeti pour revendiquer ba beta so ba gaz expiré en 2015 ba beta so en 2018 yakuta ya catholique apamba ba bato la l'église ba beta so ba gaz na nzela bongo siko oyo ndeko mutu mo individu be na individu nan mama to tika ba black wana marche na Congo za rati to bi marche bato ça marche parce que tam susu bango sali kamo ya bien mais bino marche e koma ko la mutu mo ako buka ba maison ako sa nini botie so kama ya moto eleze basa la ki mutema malamu na bango ba bimisation de quoi za libanda parce que to na information malamu c'est tout. Ok, merci beaucoup. Je crois que Bandeko Balandi Bisso, Bozala qui est vraiment connecté à Oezala qui Oezali plutôt Info 16, votre chaîne de référence, la chaîne qui vous informe. Oui, mais la Rabino toujours information à solo. Je crois que Bozé Bele Bolanda Kabiso, maître Danga Nakatia Panama, maître Hakim Kabongo les préférés, maître Kamonette Mbo la descendant Simo Kimbango Babi ba séjour à Malam Nakatia Maroc et Nabandeko Nyoso ba Mesana Olanda mingi Rebecca Bilendo à la Servadi, Pierrot Malanda, et Siko Zali, Bokondia terroriste, Balobi, Chimina Kajikai, Motema ya mignonne, Kalanda. En tout cas, Bambo Tebele Bino Kuna Bozan à Cap Town, et ça l'a bien Bozala informé avec Rebecca Bilon de Poukout à la Servadi. Vous savez, avec Makambo Amdeko Eliezer, qui point de vie à population, peuple à l'Eli. Peuple à l'Eli à l'Obi, comment est-ce que vérité et comment pota? Batie penza poto ezarake autre chose kapota mo asika batie alcool ce qui am talobi vérité fait soanga musu se peut créer aux ali ba dégâts maramoko impossible mais dans le cas de Eliezer simplement ba kondi bato boyebi dossier malam en tout cas boluka pour libérer de plus vite que possible pour population paye azolela na situation wana toyoki lelo situation eza ko évoluer ndeko Eliezer ba presse famille à presse sengaki na yemoko le gouverneur Ngoika Sanji ameka un peu ko lembisa ba benda récupérer ezali document wana récupérer ezali plainte na ye de sorte que ba meka ko arranger yango à l'amiable c'est vrai mais bon lukara pe ko tchaka presse place na ye ba konzela biso tango presse à l'objet vérité vaut mieux appeler le bengi journaliste ou interpeller d'une autre façon mais accuser quelqu'un le faire souffrir atiki cabinet atiki ba agent atiki bato atiki société na ye oyo na minute chazo ko superviser déjà ça fait mal sinon nous sommes là pour vous informer na nyonso ko ya to ko memela bino ba information puis to ko tambola de sorte que vous allez informer 100% informé avec Rebecca Bilène de Poukout à la Servadi. Pour aujourd'hui, laisse-moi vous dire que Nalinga Rabino Mingi, mais au moins, vous s'abonner, vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabino. Si ma peu vous informer la masolé belé parce que les alara que belé qui masolé si la raté. Lelo mususu lobi mususu famille Poukout mesana koyoka nae ba Poukout nyonso Patricia Lelo Poukout ma grande sœur chérie ainsi que tous les Poukout depuis Champagne Nazui Susu famille Info 16 tonton Munga Mbala sérieux Makasi et image derrière la caméra Aaron Lubamba et moi Rebecca Bilène de Poukout je vous dis au revoir.